Ngana un mois moi na mabele. Et ça na un mois yo na droit au lesangate. Soki tuki akufi biso beto ko tika ote. Blandi mafuta. Parce que na komeza na bangi blandi mafuta. Je le moi ngana souffrir tu ni ko shege. Tu na Marie Jeanne Boulé, je souffre na za. So na biso ndako wana ndofuta $150. Soki na vandi na vanda ne wana. Afuta 1 mois et demi. Vina yo. Pour vieux wana za bana na ye. Azo boko la bana na ye. Ata 10 fois bi bana nga d'abord. Likamambasu wana na linga to silsa. Ouais après to kota suko na likamambasu. Ouais pandana kisu sango mignon abwake li tuke mbasu. Soko senga tuke mbonga mwana ozo menacer. Oui, bonjour fidèles internautes. Comme je vous avais promis qu'avec nous, il n'y a pas de déception toujours dans les bons dons de tout. Pesara makambo, potozo makambo. Bon, mais ça, on a reçu TV. Et puis, ça a bien que bon comprendre que tout ça, on a papa moko, bana maman moko. Fidèles internautes, je vous aime trop. Vous allez toujours brancher à Kolanda Biso. Ah, on a quatre Niko chez TV. Boye ba lelo asani mbo maji love. Azo lobela nini. Azo pesa makambo nini. Pe azo zo makambo nini. Parce que na moni que bokomi ko mesana ngai pona lobara ke bop mesananga pour mona na bino maramunyo soit bien et rosala. Oui, un grand merci à Niko chez TV balobi ke awande world. Donc et pesa zo te ko un grand merci à la patronne balobi ke wana mère nanga maman Christa Pelewe, un grand merci à vous. Pourquoi pas Mati Matondo na kati ya Angleterre, un grand merci à vous. Oui, fidèle internaute, je ne suis pas seul, je suis avec mon invité d'aujourd'hui, mais avant tout yambaye tozo megana rozonga na régie to yeba ezanini. Lelo ezero yinna donc avec Hassan Mbomajilov, il n'y a pas de déception. Si tu as besoin de me contacter, contactez-moi sur plus de 143 81 41 78 007 plus de 143 81 41 78 007. Tout souffle-moi mouké, tous on a régie. Restez toujours branchés. Merci. Papa, na yo kakananga. Omo sa ya na okutuboy. Omo sa ya modero kaboy. Nandima teme ngamoko na moni. Nake, na kuti batiki porte pour lele ye moi na cuisine. Olambela mobile. Garçon ka donc âge de mikie na biti noko expliquer neti nani ba mandefu ebele alati na kilote mukuse de chambre donc neti ase pa na ye nani garçon ina meka koloba we Barcelone na telemi koloba afingi même na yo zoba papa ebo dike ngate comment na koya na ndako abatu na kota ka bongo. Comment on a koya ndaka batu papa nazo toke batu bazo fongola teza ndako ya nanga et bien moté on dit mané ya utai ko ya wa su dernièrement zaki ngani ngalo kwa mpwa mais nyoso wana yo zo ye blong yo ye bido ozo kura de ya nanga za bien ba bengani ngalo ko la mpwa modelo ko la kanda ngina sani ah te lunga ezo tuna ngabe proposition ngina sani ngamna ko yiso mangambo sala chose la proposition de l'oba pourquoi mais quand on a épisode tant bato yo moko sikolo ko la mobali bazo kotisa mibali mususu bambana na ndako na yo bazo sala ngo musika te bazo sala ngo na ndako na yo zolo banini yo papa ngana solo bakena balaki mos na pour les mères et pour les pires makambo bolo bananga oh ya les pires ngo ya yo ya kinduma ya mwasi na yebi ngote mais chaka étiquette te lo bakena zo bulisa mwasi na ya mode oza mobali zana de papa za wana ebisi ya mode modelo quelle décision vous ngina za modelo somba vignette somba plaque comment comme ça tu vas que non ah yo bulisa na éviter vraiment somba plaque il met qu'il y a modèle Barcelona mobali mais là tu n'as pas ça là ndako nona kiti na yo ka pesi papa te ya modèle ah ngana moni omonani ya modèle na omonani Barcelona elle est folle Barcelona mobali aba za porte tika poyo kota omona ye pour lui commettre Barcelona le couteau papa pourquoi asala yo nini ya modèle OK na poso gagner la Barcelone boy. Oui, fidèle internaute, je suis sûr que vous êtes hollandais sur scène, à ce que vous m'avez à live, toujours, toujours, pesa marambo, potozo makambo. Bonjour mignonne. Bonjour papa. Ça va? Je vais bien par la grâce de Dieu. Okay. Merci beaucoup mignonne. Tous mes corbets moi le solo à parcours, batu balando sur scène, bayoko osko live. Oui, parcours nanga, na outi na banda théâtre pa papa Maswako. Okay.
depuis 2010 na Pointe-Noire to bazalaki na océan bayoka bwana masoko asali groupe na ye nde masoko azwinga to bandi pe mouvement na ye assemble donc masoko yotika Pointe-Noire aye Kinshasa depuis na ye Kinshasa to continuer pe na ye et pas ma vie voilà. Oui, Mignon toki olobeli trop Pointe-Noire au banda théâtre na Pointe-Noire asko tozana Kinshasa oza Brazzavilloise ou oza congolaise? Oui, papa nanga aza mutangamba aza Pontoneclé, papa nanga aza Movili. Donc maman nanga aza Nakin, aza mongo 100%. Je suis née à Pointe-Noire, grandi à Kinshasa. Donc na fait étude nanga na Kinshasa na 2010 tant que nanga beaucoup pas maman nanga na ebiété. Maman nanga na botanga na kukufa ko nanga mutu ayi ko bokolanga. Tanga yo kufa 2010 nde papa yo bengsanga. Nde tona kepe kuna na variété na kuta ki kuna na Pointe-Noire. Nde seki na kuta maswaku vraiment mutalakisanga art. Na bandaka art nazana mwana mkie tana moni briefi azo tanti linda to tangi na Ahmed Salim. To yaze pa yambalu ya Freddy nanga kina kota mais moko banga mo ezala kataka à l'époque wana ezala le loté tout timo esprit isimba kité mais to maswaku azwinga na banina maswaku ti simba pété maswaku me simba te na Pointe-Noire a meki mezo simba te nda yaki naki tonga pene naki na kini yaki olanda papa maswaku bien yaki kaka oyo mona kini ou comment? Non na kini yako na papa maswaku te papa nanga tanga yo kufa akufaki le 2 juillet 2018 c'est là choc moko taka papa okuna affection à maman te ponga kolina affection à maman te ya papa te donc na eko zo affection papa na mkolo et aumela ki pete ay kufa tanga ava kufa senga songa na kufi kufa na Pointe-Noire te parce que yebi famille na ye d'attaque mo ezalaki na choc wana ezo ikana kufa likoko nanga bokolinga azaki ko nyonso pona nga c'est ça oui je vois donc ay kufa donc supporter sous te ba stress wana Pointe-Noire Kinshasa. Tona Kinshasa de musala nga eza makila parce que nga papa na ki ancien musicien na ba orchestre à Pointe-Noire. Oncle langa Jina Ifungi. Donc aza guza maman nanga. Déjà le mot eza makila. Tona eki na mona revanda boye simbate. Ndena lukaki ya Freddy ya te Fali Maswaku. Donc na lukaki ya singa te na pas que ba groupe mususu ya to travailler la nouvelle vague. Ne n'est pas ma vie à la nouvelle vague. La nouvelle vague, c'est ça là qui combien d'années Pélo on est longol ça la nouvelle vague. T'es la nouvelle vague, t'es dans la nouvelle. Ça t'il la nouvelle vague. Vous avez déjà combien d'années la nouvelle vague? Si na umede na bima qui na 2017. Avant qu'on a bima no ya déjà. So na ye na koti filmer na ke na ye na koti kabongo. Na longit na zaka. Ok, merci beaucoup fidèle internaute. Donc je suis avec notre invité d'aujourd'hui, Balobi qui est mignonne. Mignonne a possible sur le solo à parcours. Tout ce qui est parce qu'elle est longue. Je vous annonce aussi que tout ça n'a qu'à t'en dire mignonne. Mignonne ça va, au vent c'est pas là. À la grâce de Dieu, tout bundaka. Merci. Un grand merci à ma tante Anne-Marie Mboma depuis Canada. Pourquoi pas tante Frida Kirika Mboma, Mutema Papi Mboma depuis Canada. Balobi Kebino de base. Tonton Arma Kayolo na Canada. Merci. Oui, Mignon. Bonne étude. Bon, on a habité, ça fait bail. On a habité sur gaz. On a habité na Mawanzambaza. Mignon bonu tuke oseki oningisi mutu na mawanzambe nini papa na ngai papa na loba nini nzambe tabomba biso pour ceux qui azaki ta kufaki internet bongo boyeba comme émission quotidien c'est kazana iti te kozala na wana c'est comme si qu'il y a un problème quelque part mais si comme si qu'il y a quelque chose qui ne marche pas ozo cacher na se wana bosko ngolobani lobana pour te poser la question parce que problème ngoko lo balanga ke na yo ki boy so autant yo ki boy après nga na limbolio nde balo bana lingala nga na limbolo te problème yo ki eza boy so façon zo memelanga na zo baté na ko banda ndeni ko expliquer tu vois. OK, merci beaucoup Mignonne o mekana pe ko lobela nono
bande kuna biso internaute ba cher internaute obazolanda biso bayeba ke million na tuke relation ni bazanango. Toi na relation te. Vous allez na relation ni. À l'époque, toi na relation pour na bota na tuke. Mais na relation na tuke te. Ok, makambo bania niko chege charge vraiment bino bozo mona ndeto zo kende Vena Weston na kati ya Paris, pourquoi pas Winner Mbakwa ni les mignons garçons à Paris. Oui, mignon totally na ba statut ya tuke to mona ba convocation na yo, na ba profil ba convocation na yo. Peut to mona ba Facebook ba publication ya convocation ya mignon amemi tuke na parquet. Mais quand on rebête le solon, papa moi na. Parquet ba boma mutu te. Parquet ndeza wana. Eza te ke so ba fundi muna parquet kapo akimakala, non? Tu sais quoi chérie? Oui, maman. À mon avis, tout le monde a battu ma bête. Moi je suis orphelin de père et de mère. Na koli na affection à papa te. Na koli na affection à maman te. Par contre, na ngande na koleli mutaye bien te. T'as bien au Kanzambe. C'est ça. Nga koko nanga noté kakwanga na galerie. Le komi bitiakala. Tu vois koko nanga au memanga, au te kakwanga au tanga na C. Kona toki Mariana tkanga na atanenga moni mesa ndeza ba se a mesa atanenga carton. Donc nakoli mona mona kona ba réalité ya vie na nga moko. Mwana nga libona na bala mbala mibali mwana liboso 11 ans. Tona bandi vie na boti mwana mbeko na ngam taboko la nga mwana nga liboso pe alinga katanga va kufa pesa nga mwana na biko kaba mwana ta mwana nga voyage tout na kendaka na mema mwana nga meto mobile mo ye okutika na mwana nga oui na o s'imposer moi responsabilité mon boy il faut ça là tango c'est là ngote même nzamba obeta nga nazaki Nandoko débrouiller. C'est moi femme d'affaires des alara. Non ta pente noire. On y a comme ça un tournage nanga. Na kei, na so mablo nanga na kyoteka. Na yokutana monsieur wana. Kutani des alara kaka oh na loba ya yebi. Na zongi nanga pente noire. Tana zongi na série tout fait na comme na zim. En tout cas na ba relation nanga c'était pas dans la relation nanga na kobe bisango te pour na assurance monter. Oui bisango que non il faut bota nana mona te age poussani voilà. Da yeni mta poussé que au bota. D'autre part monsieur pose nous na boule au bota te hein. Na meko sona tata mwasi nanga Georgette Mbongo. Na bia tata mwasi tala. Mais tata mwasi nanga bisinga abi non nyambi faut non na biso famille za nyambi. Abi nyambi so moda mobile assure boy c'est qu'ils assuré ça la obima obuta tant on peut na komi Kinshasa to vandi to va na yo ngana bisina bi nana mwana nga moko mobile atangaka aliaka na boy un jour rappelenga otungisa ngai papa mwana zabi non te ngana mona te tout à l'époque on a ye ba tu Dubaï na maman ex-première dame maman Olive Lembe on a maman donc ba uti Dubaï ba tuki ba uti Dubaï ayi na chaînette ba somba na Dubaï na koma ke pa collègue ne mo na utanga kombo te pour na tino tanga kombo na bango te ko tanga no pe poto ye baka maka mondele je love moninga suna boy mutu na attends na koma pa collègue wana yani ko shega ebi collègue na loba OK na komi wana na monika suspect na ebisi na bi e aussi mbate ayoko sanga punda kuna komela ke zaka lemba OK alongwe lemba akoma la kinkole pa camarade non pauvre moi je love maintenant kota Pont Noire la direction e Kinshasa na misa comme na flat na seba course nanga misa on be grand frère na Goef Longange na komi kuna misa na zongi nanga donc na temps e ba kinte ote na longwe lemba na komi na kinkole collègue ne wana musala ya mwasi niko shega ebi a confirmer nga azo ba problème wa mdaku a komi na kinkole pa soki na biso mo ba théâtre petit na théâtre no mwasi mtako sa oui blandi mafuta poso na te komeza na bangi blandi mafuta
na moni na wa clé tazu chaîne ta pesinga na yo teka chaîne na za kuna na fali maswaka ala singa place ya teka chaîne na yo teka na gambela penga pembo na zwinda so na ebiso ndako wana ndofuta $150 so na vandi na vanda inane wana afuta 1 mois et demi nyonso ngam na futi siko tala niveau mutema mabe oba misubaza ba mbali bazana na Kishasa na yebisa bien na kitabi pardon mignon to mekana kozonga mwa muke bovandi inane na mobile na ndako non pas inane naso keno ndenge zalaki naso pesu exemple so na vanda ki inane na inane wana futi 1 mois et demi tu vois parce que tant on a koti na zwinda biloko nyonso anda kungamo na futi na somba ngamoko ba relation nga ba yeba ki po mo nga liboso akoti akelo na matoi azali mo apola matoi donc ba relation nga fama papa d'autre na mbongo pour na soigner moi ça on a bimi pour na matoi ya mwana c'est ça oui ton akoti nzokande Gilove et ça conseil gratuit mon avis ko linga te dépendant na moi si oui so dépend na moi so c'est loté osa toujours fainéant de moi ça so ma futa so mbelo elamba so mo papa donc au dépend na moi so mo sabi ai ozara a et changer te ngapi na oyebate na yo vanda obenga mutu boye téléphone esoni Gilove na sali boye na zem famille donc na moka sona bando ba papa et pas de kondeni na ça qui est bien pour biso maman babota quand même ba on se ba de ba famille maman baza ba ndeko propreté oh na ko la passe na 10 francs non maman na bota ka mi bali ba on se ba kufa pe famille grand ba to bota miso baza bandila mai miso ba voyager donc naza kwa ngamo ko na kin mais asala makambo wana na kipati nga na lali banda na bana na yebuta boy azang na mbongo msana hôpital grand frère na ye David ayo futa mbongo hôpital azo parvenir kokosa nga na yebaka na kenda nga bimi tournage na 1 mois mkongesa nga passe bato aboti mo ambala bikene mo ambala sa mkongo passe na moni ke kovanda boy Gilove, moi, aux a vie, on conseil, mais ça vie, azo maudit vie na yo. Pour vie, on a za bana na ye, azo boko la bana na ye, ata tu di frabi bana nga d'abord. Mais yo, ba, aux a droit, quand on a 1 mois, moi, on a ma belle. Et puis, ça, on a 1 mois, yo, on a droit au lait sangate. Parce qu'on a 1 mois, on a qui nous lukami bali, parce que moi, on a vu sangaka, yo, Gilove, au loba. On a bani tournage na 1 mois. Na ça, tu réchis ta malade. Pour na boko la bana na nga balia. Tu cas mon na raté, tu cas mon na raté. Quand la tournage n'est pas découvert que tu cas avant na lemba. Na kenda tournage moko ba beta li solo ki ba tu tournage ndako atuki na lemba. Et na kei comme na yeba ndako wana. Mais ça passe. Et ça passe. Ngai bon, koko na nga loba soki mon mobali mon na liboso apoko liete. Mbala do ba nyonso aboko la bango te zangate. Do tu cas na ba misusa bota aboko la bango ta tikla ba mama charge. Ya ndenge. Oyeba rapé que tu cas c'est na bana. Na yo yeba ngo kana Kishasa, ya na mona liboso de jour si je trompe pas ba na 9 ans. Maman était ke pote na ben 6 mois na wana. Ya mi balé, maman ne alkenara Braza. Sinzamba esungi azuli bala ne mwana nze. Ya mi sa tu ka ba comporter azo salanga, de fi wana ke osaki nduma na Braza, sanga ne mwana okufa. Nde yanga za kwa 4e. Ba yo kenda na décembre, ton maman yo pe. So ata vers à l'osso. Tu ka pied mwana été. Azum bloko ba maman lui va pesa ki ba ko balela moi sa tina ndako. Ngana mona gravité, moi ngana fundaka tuke te pa kanga eno. Ponga so tuke mabe na nga esa nga pas cité. Bongo moi so to pesa la masanga. So ma kambo to lobe pa ma pasteur pona moi swana. Des andenge na loba mabe abasi. Ya na ndenge na ma ko progresser te. So ka loba ka mabe abasi, nzamba optala ete. Ngana funda tuke na parke basali mabe te. Na funda tuke te basali mabe te. Non. Po azwa charge na ye, responsabilité na ye. Pot na boko limono lelo lobi kuna ba telema. Po lelo solo mona zu problème. Ba oya. Ba ozwa raison to singa ke o mwana pesi so mwana te pona nini. Biso to famille te. Je love moi ngana souffrir tuna niko shege. Tuna Marie Jeanne Boulé, je souffre na za.
Bo ba yebi nga so mona miso ba mona ma 8 millions za obeba za okunda na za boete. Nakoma pona lia, ikoma problème pona nga. Ya niko shega ogangela nga okokufa otika bano mikie. Pas Serge ogangela nga. Ebisinga fronté via bongo. C'est ça. Mais na sali nini? Ozo tambola na kombo na nga mabe, même place ozo tambola mabe wana. Ba obenga nga na tournage, 10 fois opesa nga et permettre na sombela moi no boîte à lait. C'est ça. Et permettre na sombela moi no pampers, mais tant ba mabe na nga simba to obenga nga suna. Et chose grave. Omoni mo konza mboka Ao kama to imi bale. Mo konza mboka ndazana ao kama to imi bale. Ton ba elo likambo, faut yeba likambo ba yeli. Ba ko likambo. Obandima papa tango zolo bobi tana zana ngote bi problème même tongo yo lo banem nazata na 100 francs to somo na mso la miliki e bi bero na zana ngote me yo loba me tango loba obo sete na zem na lelo na ndaku ke papa tala papa tala me tango yo kilika mo climacer bo mo gangela nga ki to za bana mama pa za mama nanga. Et ça te pas beaucoup de kinga kati te bo banu climacer nga to za bana mama non ato fundi biso na parquet to za bana mama Olive za mama nanga Zela avocat zoya ko déranger sous biso na téléphone ta avocat zoya tazolo ba makambane za tuki ou bien nani tuki basanga na groupe na ye neti président modéro c'est mon papa nalinga président modéro mingi mais kamu singai bapel na ye président modéro abeinga mais président bosani kene na nolonga na zema munene na zoya olelela ye na ndaku tuka mona na te tuka futa ndaku te tuka sundolinga tala ordonnance yango yo nga na bota soki ata na sa 10 semaines na misongo so tuka somenga ata di papa $5 nzana te loboko na ngai nzaba pini nga ata cheve oyo so tuka sombelinga nzaba pini nga ya moda bosani wana bana lemba ba bosani wana ba stressenga ba mo grimacenga ke to kena kinga kati to za bana mama ba avocat bazali donc ya za papa azepe capable ava benganga ava comme lobake tokotala soki yo na lié na groupe comédien nana ko bengo na filme mais ta bozolo ba bongo bozo tambusa kombo na mabe na liaka na za elo musasala te na te karate de fond nga nyonso continue c'est sila pour na bota oye pa niko shega benga peso ma quelque chose wana OK bo bengo wana permettre na sombela mwana moi pampers na so mona poudre mais tant o président modéro azolo ba boya za kon aza vraiment koni tant lo ba mabena nga batu nyonso ba tsanga bouton mais mwana bozuka mwana pas souffrir boluka po mwana souffrir si osoka souffrir baby après bolobini que na baby si mwana sanga mwana za combien de mois une année 2 mois papa c'est pas facile au beaucoup la mwana une année 2 mois je travaille pas. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. À tournage. À bientôt, dimanche, je vais libérer. Je vais même na télé. Je vais même na téléphone. Je vais na téléphone. Je vais na téléphone. Pour na beaucoup la moine. Mais toi, tu es là, tu dors, donc tu réveilles, tu es à l'aise. Si c'est normal même naya modéwa tanga zo loba est-ce que PC conseil que ce ndé makambo zo ke laisse de jour bengi mignonne au PC ta 10 fois pas sur la mona miliki est-ce de jour bengi vraiment fidèle internaute ça fait mal ça fait vraiment très mal et je regrette trop na artiste na biso comédien en tout cas je donc na meka ko tia ba parce que mignon et pardon Tuké azaye mon côté derrière Tuké il y a beaucoup de gens au baso pouiller makam Tuké azo sala tu vois c'est pas bien biso tout ça ba artiste auto dikara masse de dikara public parce que yo moko artiste histoire o ezaba histoire to beta ngona ba TV après na suka to trouver solution nango parce que o e comme ce réalité et en plus yo artiste oza reconnu Tuké ozo sala pe muninga na yo artiste ozaki moi sinon maman mwana na yo mabeke bako c'est là que ozemi mais bako c'est l'ozemi tu étais conscient de ça hein. Je regrette mon président modéro et je te respecte beaucoup dans la respect et je te respecterai partout
Donc mais ça fait mal. Il y a vraiment ceux qui osent papa, osent yaya, tu que osent papa, tu que ceux qui ont pouillé, tu que na makambo azo sala. En tout cas, ça fait mal. Osent papa ko 500 millions na tu que oyoka problème. Tu que za mwana nanga. Yo zala que de à considérer na zé l'autre côté. Non. Tu que za mwana nanga i. Na kosala effort yo zaki zé l'autre côté nga na zé l'autre côté oui mais na mwana ebi ke tu na vandi boye na isa nzambe pourquoi ndenge na ba vie nanga soko yebaki bongo pourquoi kutianga bata boye oui mwana lipamboli mwana nga sala nga bien na mona ke na sanga ba je sala nga bien okotika no moi et ça mi bali mususu nga za yemo na yepa nikobo mignonne avant de tourner je ko tala bana o sala bien ça mi bali mususu mo ndenga o respecter moi si ba kabwana ma o respecter ye nga na bokla tuke mbasu nga ngai nga na funda tuke pour na fausse accusation to tambo to yebite akoke ozui problème ni famille telemelanga famille ba yina même na mona po tchukia kena ko loba ke ngana bwakela tu na bwakela mbazo. Je voulais arriver aussi par là, il y a les kamambasu wana na linga to silsa ou après to kota ce qu'on a les kamambasu ou pandana ki sous sango mignon abwakela tchuke mbasu. Ta on est azwa mal wana sope azwa ka soki likolo soki na ye ba na azem ici je trompe pas 4 mois 5 mois. Là vraiment je souffre. Non la banzala. Papa na teka nyonso eziyaka nanga ba super ba bag. Tu as texte même chaînette dans le quartier 3e. Dans zongi sa teka futanda futa courant qui les kilo boy dans ça zongi sango. Famille na nyonso bando lobani. Famille ba lobani ni famille ya lobi si famille nga na bokela mbasu nga na bok na nga na bomé na poison soko senga tuke mbonga mwana ozo menacer. Oncle na bango. Papa pour téléphone na teka nga yokso. Oncle na na plein air abatu na matete na matanga. Soki tuke akufi biso beto ko tika ote o luka ka tsuki o raté na mbaso zwa ete o ngotele poison vers pasuka ngana tsuki to mona na raté place ngana tuna tsuka za raté to vana ta boni to vana no boete ngana tsuki siko poison na tseke na kindoki na manji pona nini ko bebisa dinita mutu na niveau ba tu deux soit na bar wana quand même na le kana télé c'est ça batu tu baza na kata pona nini bongo respecter ta muta misema makilo alingaka kufata respecter ta mémoire na ya te ya mwana na bok la tuke mbas pona zwa nini ndenga za kutu na zwa keloko te bosoka kufi na zwa nini na zwa nini c'est pour ça que ko se protéger na l'état tant nga ya parquet ben nga bakanga été soit nga futa amende à l'état abim nanga linga pe te basa tuke mabe po mwana na kazi le so mwana koloki ke maman nanga kangisa papa dans la prison anyo kwa maki azwa ki boy alinga sepa nanga te nanga sepa nanga te c'est pour ça que se protéger na l'état ah t'as la problème boy bokabola biso soit a signer mukanda tikelanga mwana na bunda ti mwana okola nene so Julov na téléphone na malunga te ndako fona libéron dimanche na ko lala wapi na bana tani sasa ndako aza bien ola na speed na ko lala wapi lelo ko la pa camarade oza yo moko la safa makele la bana yebi ka mwana mukene aza o simba boy non ça nini ndia mso nga zwa mwana PC non oui na zwa mwana mukene na PC so place ok na message na bango te ngam non za perdante na boti mwana nga comme na ina les deux mwana ko PC placement boy ba yebi caprice na été pour na yebi ke mwana tanga la muki il faut na sombele bo alia il faut na sombele bo kuna ba yebi yango te soka la bela na malade on ba épidémie zoya azui tout azui kudiara kufi c'est l'hôtel mi mama zoba bino to bo ba ke mi mama zoba vale da banda kala fo vanda kaka le ba so ba ka vanda ka bokola mona oui ba oloba ba oyeba te c'est bon so va na na s'enfronter moi on la biberon la miliki la potopoto ce qu'on sombe na nini nyonso pe na teki batu ba oloba tika tuke ko kipe tuke te bokola mwana na ko bokola mwana nini na teka ka te na mbongo te na bokola na nini je love na bokola na nini place aux alliés vraiment donc ça fait mal les cambos
donc choqué ngai qui vraiment passé au vraiment ya bondeko ya moi si façon ozo souffrir vraiment fidèle internaute na bi que malgré que na bamboka na biso nga libanda tozana ba problème mais si y a un moyen bo sunga ndeko na bino moi si moi code asa artiste o ando sepelisa bino pe a sepelisa bino jusqu'à présent balobi que libange kweli tiaku ndeke ko sekate parce que on sait jamais ezali kambo kwela mutu nyonso malgré tout lobaki na ba circonstances nyonso faut okumisa nzambe mais to okumisa nzambe na problème o ezabo donc ezo senga likamso esenga ka intervention ya nzambe na mbongo na maboko poso mbongo ezate boyoka mwana zana mwana muke faut mwana mela biberon faut mwana lia anda kwa zo liberango dimanche sko akokende wapi entre parenthèses bandeko pe bosunga ba artiste o soka kufi mais plutôt sunga na pe mutaza vivant. Lelo oyo mignon yeyo azolela azoluba na télévision asali émission ya internet oyo eza international monde entier mbimela elanda ye tozwa temps tosunga ye aopesa numéro na ye ya téléphone yo pena mutu oza na poto oza na Londres oza na Paris partout ozali kotala nobo ebola te oyo soki virus oyo soki nini beta mota tour ata na banque tela ye moi quelque chose et sungaye vraiment et sungi makasi enyo na ebite yo bakseza sunini ya bakseza te on est dans ngwana est-ce que o mekape ko kuta même na bande économie sous artiste même ba belle vie ba mususu o mekape ko sola ba ngo selon ya problème aux ana ngo vraiment non nakuta ne zeka ya niko shege on a vie nanga meka ko lendi sanga muklia ka bungo nakuta na stage pasteur patron na pixeur na Marie-Jeanne Bololé ba minata son père malgré ba bébé sanga na ye mais à comprendre que za bongo donc ba meka ko kutal sanga donc ba ipsinga te sala boezong sa boye na eza nature na ngate polo na ko ke mutane ka mutu na ko ke na leli tana pisa mkongo bandi ko loba po na yebite po ndenge ya ete po jour na vanda ba benga ba te be na ko tanga kombote ba loba na ndenge na bango. Tu vois, dans un temps souté. Non, mais quand on me expliquer mutu ndenge zala ki me muto, on se comprend qu'il y a razo côté la ka boye. Donc nazana tina te. Donc pourtant tu ka lukanga ba bazalate, to to na chambre bazalate, tant to vanda to bongisa makambo bazalate. Donc comme nga mom nandima buzoba wana. Donc c'est important kaka. Bon vraiment ça fait mal. Toyebi ke bino bat bolandi biso au moni vraiment ka o ndeko na biso moi si azanango mignon opesa numéro de téléphone na yo opesa ba identité na yo complet msusu mutu ako benga yo pe msusu te mayeba ke mutu ako benga yo code na yo koya. Pour le moment non c'est la réseau social parce que na téléphone a bien té mon angeza plus 243 82 15 39 945. Je peux répéter ça encore. Plus 243 82 15 39 945. Voilà ça bien appel normal de no yamba mais soit qui na réseaux sociaux comme dans la téléphone té kitoko na maboko donc auzwangate. OK. Merci beaucoup Mignon a passé numéro na ye mais Mignon biso na émission na biso to sunga pe batu mo muke to zala na mo muke oya niko shega bong sa rapona ba invité na nyonso auto yambaka mais et en plus na KOP tokoki koleksango bongo ti. Oui, bon, baninga bazora 100 mais yo ozui a eza $70 malgré ba mpepo ya virus biso pe tokomi coffret. Donc tokoti caché o toyebi likambute tozana bandaku o bandeko mususu. Oui. En tout cas ozoma 70 o ekosunga yata. Na leli na ebite na pionini malgré batebe ba biki ba benga ngate mais niko tika ngate. OK. Niko tika ngate mago ato benga lo mais lobi on nzanga te pour so isanga bien. À mon avis ya na mona yebi na mingi ya Serge Psinga so mutalingo lingai wa lingo te va non le niko chegaza papa papa lo solo lo na obima na miso abatu eza pona niko shege nzamba pambula yo chaîne na niko shege TV eke liboso po muto akanisaka batu
nzambe atiaka ye loboko moto aka na susi ya bato nzambe mpe akaniselaka ye donc Nico Shege nzambe vraiment apambola yo nayebeda oza na projet moko ya kitoko mpo na nga donc nzambe amawa akota so na motema no projet wana ebakisa masusu mpo bato bayoka soni mpo baloba ye trop abi tota soki otourne tota soki nana obenga yo mais Nico Shege nzambe vraiment nzambe orphelin nzambe bitike abundisaka ba oyo nyonso babundisaka ba orphelin na ba orpheline donc Nico Shege nazangi eloko opesa yo nzambe ka bomba yo alonga mwa 5 jours nanga abakisela yo pour nakenda ba émission nazona ba mbongo aboete moi $70 nabi déjà moi $70 esalanga moi Barbara esalanga moi Barbara esunga bana ndeta ba mboko ndeto za to bimate tout ça bandaku ba pexi groupe ba pexi ba mouvement be permettre nati moi bana loso moi c'est moule moi sucre so bébé wana moi lait et ko permettre nga vraiment Nico Shege nzamba pambola vraiment Nico Shege TV ba fleur. Ok, c'est toujours moi votre humble serviteur, hein? Hassan Mboma Jilove balobi ke un bon tonton o apesaka makambo pazwa makambo o lookinga to kutaninga na yo dit parando. Un grand merci à Patrick Sapio, mon ami depuis Paris, balobi ke mignon yeyo to sungana rabino mo boyebi balobi ke ya Patrick Pete Bilamba, hein? Mignon yeyo bo sunga vraiment na bi ke bota l'émission o et ça langa bien, pourquoi pas Vena Weston Mobali qui Toko, un grand merci à vous, un grand merci à Tantine Rachel Moïka depuis Paris, pourquoi pas à Kier Sensible depuis Allemagne, hein? Un grand merci à vous, pourquoi pas mon vieux propre, mon vieux Douglas et Yumo. Donc, grand merci à vous, un grand merci encore à Nico Shege TV. C'est grâce à lui que je suis à Nico Shege TV, maman la patrona, maman Christa Pelewe depuis Angleterre, hein? Balobi ke Mati Matondo, depuis Allemagne, depuis Angleterre, je vous aime trop. Restez toujours branchés avec notre émission et avec notre chaîne Nico Shege TV. S'abonnez-vous massivement. S'abonnez-vous massivement. Pour bolanda émission qui toko pour mona ba vrai Dieu le roi ngai na beta to le so makambo pesa melio ozo makambo. Merci beaucoup. Bye.